Tout cas, l'outil bien ça fungo là, babil baza bekolo. Et ça lui non ndengeni. Au moins mo le bibil c'est ekolo. Tout cas l'outil c'est distraction. Baninga na eko akundana bango guerre, ba on est seulement ba leader. D'abord il faut respecter babil. Il faut respecter ba fabricant, il faut respecter ba robino. On a tout cas l'outil. Asa suna muta kubunda bitumana tati ka distraction. Bill Ginton a sala trace de l'eau na bekolo na ba équipe nyonso la te ba okese nyonso qui Bill Ginton a za preuve pour mon que Bill Ginton a très dangereux, il est très dangereux. BCBG guerre na maison mais ba sala tout ba zo petit à Bill Kilimanjaro na voya Bill Ginton. Yebisangai tout ka luza na te yebisanga bo okese nyonso so tout ka luza mais tout l'okese na Congo Bill Ginton a za. Donc ka luza tika distraction na age na yona akosala mambuso akosala te ye ayeba kindenga ye azongi na BCBG. Biso ne comme collègue na ye babilo comme patron parce que biso c'est la salaire babinde ba futa biso le pas kolonga BCBG pas Bill Ginton atika nde biloba lo pour biso so ba travailler et ba adversaire na ye na mito za ba seda eza ba yambala principe yambala pour alubi ba animateur mususu ba yi kutuna ka adresse ba muso ya tuni adresse akei ba muso yeko sala stage ko tuna adresse ndeni le sadi oyeka ka bokoti na yo me okena yo mais o na bete na wengi mais ko ba Bill ne ba imposer na wenge. Écoute, mais si le tout le monde a animateur ba ebelé na sima Bill ndeti pe tout le monde ba Bercy tout le monde ba te belé ba wanga na Bill et ça la rabino ndeni tango ba kitisa rapena kombo ya Bill wana na se te masa na ngai faut yeba ki ba boka toujours libanga na mbomitela si les gens mona Bercy ke lo ba makamba luzi si les gens Bercy ke lo ba makamba sele faut lo ba makamba muto za na actualité lo ba makamba na ba on te pon mais kasi ba za sur actualité te ba lo ba pas muto ya za na kata makambo yo ngoko ka de animateur abimi ba boka jata misine. Ah, tout le monde a déjà mis. Attends, raté. Yo, on a un problème. Attends, on va jeter. Beaucoup de temps, on n'est pas chez les sous-té. Beaucoup de toujours les banques en bouma étaient là. Parce que Bill Ginton a sa trace, il y a un moment qui est le loyo. Tout va péter sur Zobi, mais il faut avoir les banques et pas Bill. J'entends aussi les gars. J'entends aussi les gens qui ont bunda guerre, déjà le chaos de bois pétin de baya. Ba adversaire, ba j'entends aussi comme ba seda et comme ba oyo zotanga wana ba sim. Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. To sebela ndamu. Oh, on se l'a déjà dit là-bas, c'est tout 6. Ah, il est aux autres qui n'ont pas bombarder. Le gouvernement est en mitata yomo. Tu vous avez pas pistolet? Le gouvernement est en notice. Par contre, l'indication est atteinte. Oh, ce que je me la kablo kama be? Yalo oui. Nazo zelo na 4 landangai. O lukaki yango. O 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Jamais. Avec ici? Non, pas quand on m'a attaqué na soko na kabila mba. Ya kanga makana. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni ressources. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Non talo kutu. Maxi Bio Café. Nazonga kamwana. Maxi Bio Café. Et bongisi balananga. Rien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel ça, maladie belé l'enzoto. Tension hémorroïde, faiblesse sexuelle. Nalolenge oyo ya mabondele. Nalolenge oyo ya koki. Namoma oyo. Au fait de Nanzambe. Ça va. Pourquoi vous pouvez
pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Au moins, directement, tu viens ici aussi, ma Bible. C'est quoi? Tu peux pas avoir le respect des serviteurs de Dieu. Prophète Nanzambe. Attention, attention. Dans la Bible, mon prophète Élie. Merci, prophète. Sabana, s'il vous plaît, c'est quelle musique? L'heure a sonné, le temps est arrivé, où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Maman, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Christ à Babylone et les nouveaux maxi singles de notre frère Saint-Christian Louboya bientôt sur le marché. En tout cas, la musique de Saint-Christian Louboya m'a inspiré. Les marchés singles 5 qui à Babylone étaient un Kokaba. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur la Siko, on a 3W, Elenga Congo TV, Talara Martin, invité sa fusée sur la Likambu. Donc, Bisoto New Route à la place, Maramboueza, Nepoto Pes, Sabino Penda, Sango, Ezole, Kab information, surtout l'actualité, na Katsa République démocratique du Congo, Nabiso. Donc, Lelo, Tolo, Bela, Lisolo, il y a Bill Clinton, Macintosh, Balobi, animateur à Makas, na Katsa République démocratique du Congo, Mutabo, ya Azanete, Naza, Lelo, Awana, fondé les pères, donc trop bête à Pendama solo, il y a Bill. Oh Bill Lelo a commis pena négligé, ou bien Bill a commis ndengenini. Banani bazo wanga Bill Clinton, banani bazolo bamabe pour na Bill Tokosola. Lelo fondé, Tozana fondé le père Awa. Donc fondé, bonjour fondé. Bonjour Martin. Bonne santé. Ouais, santé pépélé, par la grâce de Dieu en tout cas à l'aise. Fondé Tomonio Penda Awa Toza chez Bill Clinton, donc Batutu Baebi Toza Abomona Toza chez Bill Clinton, Toza l'émission en Dengi à Libanda Poto là, mais Tomonio Batongo Kutuboe, Tamsuyo Mutolingo Kotate, mais au quotidien Solongo, et Zaponanine. Ouais, en tout cas, normalement, moi je suis bien trop fondé à Yambaga, et moi je suis bien tout le monde, pour fonder un qui passe belé. Donc, beaucoup de temps, qui n'est pas plein de tournages. Pour tourner. Il y a carrosserie, Zanzé mon avis sur la Sika, vous avez un volume 2. Vous avez aligné le rôle à Banzeta Mine. Donc, tu as un clip bientôt. Tout ce qui est dans le monde, vous écoutez un Libanda et mon seigneur d'Angoué. Na okota na katsa lupango pona ozoye poto kindo tourner ba clip. Carrosserie ndenge ni po boutso bimisa déjà et dendaka samba simba ngo biso tout au sentir pena kia et betika siko volume sobo bimselo muso bieza deuxième volume. Ouais, ça deuxième volume, tu le ça na volume 1, na volume 2. Volume 1 ezaki lola na lola ki bota, volume 2 za lola na lola escalé. Donc au ce que tout ça la bon eza volume 2, eza premier nzembo eza bongo fait ton choix. Carrosserie. Et on est toujours qui tourner clip nango à tout à l'heure. Donc ça dit que bana kin déjà va savoir qui est denda. Si les lots génériquement au tezo longola yango. Il y a un moto pesa bango surtout bana ce qu'on a deuxième volume parce que partout ce qui na église partout comme il y a denda ça va si mango ba sert en cri de partout. Ce que to pesa bango carrosserie. Fais ton choix. Et on est toujours qui tourner ba clip là. Balobi carrosserie donc yango penda bazo mikolo c'est comme si Bill Clinton ndenga zaki na ba force wana tanga longa ba maison mère ba matimbi la matisa pression ba bilelo c'est comme si Bill force wana penda ezali sous-souté to comprendre tazo betane biloko bien mais ben parti wana ezali sous-souté pona nini. Bon koloba ke kozala te na page Bill azaka na page. Donc Bill na mboko Bill Clinton ko usila jamais parce que Bill azo bimisa bana. Vous comprenez? Et Bill ya wenge na Bill ya lelo mo so tali Bill ya wenge bazaki bana mike Bill ya lelo akoli. Bill ya wenge zaki te ko ye otali moni na palemboui. Mais lelo Bill ya lelo ye moni tala résidence. Donc ça dit lo ba ke Bill akoli. Et akola ba evre malam ne tigala ilaksaka tala ya mutu. Donc muta ko kola ne ba evre ko ba vie redi. Vie redi lelo abeta raté mais biloko ça la succès ba evre na ye o ya sala biloko malamu sala. Donc ça dit evre ndé mutelo ba na place ya mutu. Donc c'est dit Bill déjà 300 zela, ça déjà ba evre na ye, ya onde tikali ezo tikala toujours tisiko.
ya moke Bill aussi la jamais. OK, Bill aussi la jamais biso tout au monde na musala sala. Mais lo mona ko lobaka ke to kili solo ya Sankara d'Ekuta, ba to belé ba lobi na ba ndenge na bango, ba to belé ba commenter na ba ndenge na bango par rapport que à critiquer Bill Clinton. Na ebitenga nga zo information bien et pas na yo. Est-ce que à critiquer Bill Clinton ou bien Bill ne a félicité Sankara d'Ekuta? Mais non, au moins le na Congo, Bill Clinton azala na ennemi te. Donc le na Congo Bill Clinton azala na ennemi te. Bill so luki ki ennemi na ye, luki guerre na ye, do c'est dit faut zana makasa makofi, faut zana makasa magambebele. Et Bill azala na ennemi te. Et Sankara d'Ekuta pe a critiqué Bill Clinton te. Sankara d'Ekuta beta ki parcours ya wenge musique à maison mais au animateur baleka. C'est-à-dire biso mo betolanda ki yango. C'est-à-dire premier animateur oya kumisa ya le Bill lelo na Congo, mutasala schéma ça l'école na ye, animateur à boga, animateur à patron, on la sonne ba animateur c'est Bill Clinton. C'est-à-dire Sankara kumisa ki Bill. Et Bill on débat journaliste internet, ndeboya ka na balezon di bozo internet c'était ngala banda Molière TV na ba chaîne minene o ba tebele baleka. Congo bilengi makambo elengi Congo na bi elengi Congo makambo te parce que bango ba ta source au moni to ya wana bino parce que ça site mo monene za source de tout ça na bino on comprendre Sankara d'Ekuta kumisa ki wera akumisa ki Bill Clinton alobi yango Bill Clinton as a premier animateur oyo atika trace na maison mère pour alobi ba animateur mususu ba yi retourna ka adresse ba muso ya tuni adresse akei ba muso yego sala stage ko tuni adresse ndeni le ça dit oyega ga bokoti na yo me okena yo mais o na bete na wengi mais ce ko ba Bill ne pas imposer na wenge. Moi Sankara d'Ekuta comme ça Bill Clinton. Mais si le tout monde ba animateur ba belé na sima Bill ndeti pe tout monde ba Bercy tout monde ba te belé ba wanga na Bill et ça la rabino ndeni tant ba kitisa rapenda kombo e Bill wana na se. Te masa na ngai faut yeba ki ba boka toujours libanga na mbometela. Si les gens mona Bercy le ba makamba luzi. Si les gens Bercy le ba makamba sele yo. Faut le ba makamba muto za na actualité. Alo ba makamba ba onte pon. Mais kasi ba za sur na actualité te. Ba lo bande pa muto za na katsa makambo. Yo moka kada animateur abimia boka jata misine. Ah, tout le monde a jamais dit. Azal raté. Yo, ozo na problème. Batanga komba jatate. Beaucoup de temps ndenge ne pas chez la lisuste. Babo toujours libanga na mbuma o était là. Parce que Bill Clinton a sala trace yango mon ki lelo yo. Ba tout ba petit sozo bima il faut aboka libanga et pas Bill. Jata rosilika. Janta aussi andé janta bunda guerre déjà wa kao de buba petit ne baya. Ba adversaire ba janta msi ko ba seda et ko ba oyo zo tanga wana ba sim. Et ça subilité. Et ça, mesdames et messieurs, voilà, binomo bo senti, torobi penda qui a troning sa place, ana tozara na point wana, torobet tango penda donc côté wana, auto tanga komba kaluji awa. Mais il faut voir que auto tanga komba bo senti penda que émission ba te belé ba na sima ba la biso émission, ba linga ba mabanga rabo mais to continuer émission, ba mabanga za penda te émission na biso. Donc torobet penda li solo auto tanga komba tutu kaluji. Azaki na poto a Kinshasa, to moni pe et pas Jibem Piana. Alekaki et pas ndekonanga papi mboma na pesembo te kota zali donc pas ça la émission est très bien mais na yoka ke tutu kaluja jibem piana alobi ke yaza fungola ba bil baza bekolo et la kisi penda ke yaza mon candidat ba leader na bango muto azo formé ba animateur tout na bité tango yoki ke tutu kaluja bi yaza fungola ba bil baza bekolo et ça libino ndenge nini au monyo mo lobi bil za ekolo tutu kaluja tika distraction. Baninga na eo abunda na bango guerre ba on sokoma ba leader. D'abord il faut respecter ba Bill. Il faut respecter ba fabricant, il faut respecter ba Robino. Wana nani? Tutu kaludi. Asa suna muta abunda bitumana tati ka distraction. Bill Clinton a sala trace lelo na be kolonio na ba équipe nyonso la te ba orchestre nyonso ki Bill Clinton a preuve pour mona que Bill Clinton a très dangereux, il est très dangereux. BCBG guerre na maison mais ba sala tout ba zo petit à Bill Kilimanjaro na voya Bill Clinton. Yebisangai tutu kalu za na te yebisanga bo kese no so tutu kalu za mais tout le kese na Congo Bill Clinton aza donc kalu dia tika distraction na age na yona akosala mambuso akosala te ye ayeba kindenga ye azongi na BCBG biso ne komba collègue na ye ba Bill akomba patron parce que biso toze la salaire ba binde ba futa biso le pa ko longa BCBG ye pa Bill Clinton atika nde biloba lo po biso so ba travailler et ba adversaire na ye na mito za ba seda eza ba yambala branche po yambala. Aux allons à Gare du Nord. Bon, tout justement, soit métro ligne 4, qui t'a la marcade poissonnier. Bandaka Komata, Netsoso ya Château Rouge. Pour Yango, Awatoza, et ça entre marcade poissonnier, na métro Château Rouge. Bandaka Komata, en face, il y a magasin
Carrefour Market, en face Batalana, au moment drapeau, il y a RDC Congo. Au moment awa toza, ils ont un salaire rapide. Nazo Zelayo, Franco Nabango, Tchani Faye. Et l'autre, on dit boum, exact. Nazo Zelayo, à tout à l'heure. Manigol, bonjour. Bonjour. Manigol, oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, nous, on a c'est vraiment d'autres. Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça presque un mois awa. Non, mais bien, il y a des gens on a souvent pas si est-ce que nous yaka miloko awa tout ça? Et c'est comme Sukodo, en gros, en détail. Et on a eu. Ah ouais, voilà, awa tout ça, awa tout kaya. En gros et en détail, exotique awa tout ça. Donc, ça aussi, so y awa, puis na biso ça na seko ni kabisi. Tout awa na Château Rouge. Le doté ka vente en gros et en détail. So même carton moko, doté le ka na benga tout. Donc, prix au eza awa, rien à dire. Donc, écart à moulaï, ce doté ka bloc en gros, ka bloc à bien, ya bio. Tina yawa, na même ça bon on a pas paria. Au salaire nana komakaka awa nazanga mumini awa te Thomson 5 kg 13,90 €. Non. Oh ngolo 5 kg 13,90 €. Maman. Malangwa capitaine normal makaya buwe ambassade oya pembe bongo pondu oya kin pondu oya kin siboul na 5 €. Omawa omuna wa na ye libela awa ngai dero bite kuti dero fumbwa carton fumbwa na 10 €. Oh c'est dit jamais vu ya monde makambo fait. Donc ça 4 Marcadi Château Rouge en face il y a Carrefour Market omuna drapeau ya Congo RDC et loko bakasi. Bon, nous sommes bien à mon niveau. Évidemment, qui s'est mon frère. T'as pas pris. Comme il dit, ça va, donc, la côte à la raille. Congo fait que Bosso, Tolia Biloko, Moka, la Bisso Moko. Drapeau ya Congo. Va missi net yo. Yamaya Congo. Outi ba province, outi ba Moka Moussous. Boya pour s'approvisionner, pour ba prix. Yango. Landaza capitaine abango. Tutu kaluza capitaine abana. Yaba tutu kaluzi. O kaluza ibaki yambala ni mudada ni capitaine abango. Olingolo ba yo ye o comparer na Bilté. Oh, mais vous comprenez sous Ndé Bill a comme déjà patron. Bill déjà bêté ba kao debout a commis ça tutu kaluzi frère. Bill a commis ça tutu kaluzi a commis go sambela. A commis ça poto a commis ça chanteur. Tutu kaluzi a rien à niveau à Bilté. Aya na niveau na te. Ziko lelo tango ki ke tutu kaluzi azonge pa jibeza par rapport à Nimpo ayo chamwa BCBG poids ou bien ndenge ni. A BCBG poids ndenge ça par rapport qui péré tutu kaluzi c'était péré. Soit ça qui vrai guerrier alinga bunda lokwa ba Robino nde ba bunda lokwa ba Ibrator. Na ba age tutu kaluzi kozonga su BCBG. Ola ta kosim na TV le honorable quand so caisse comme bon bo to la jibe au caisse. Et au caisse za binote za jibe botika wa utonza pa mikolo na BCBG. Au caisse za bangote. Oli kalujo selo kese lo baninga bazo bunda yo ngo botola jibo kese. Ngo botola jibo kese na ba kosim na ba siga. O kese za yote. Commande patron. Mais tout le monde na ba kese msusu ba mise bala tarandenge moro. Mais veste na bino sepelité mutola ta moi propre député honorable na podium no. Veste wana lata na kese na yo. Omoni na ndaku na yo ozana bezoli ya bilo no sa guyo kulinga. Mais c'est chez ba parents ba okatolo lipa. So kutili ba okata ko lobate po yo tika kimbongo te. Ndenge ya za veste wana lata ngone na kese na yatika distraction. Kaluji na ba age na ya ko krake mutuka te. O jiba pese KN. O kaluji bi kantem mituka kaluji ta mona wana ta kin o. O luku do sala ki o kese kaluji yo melore o kese vente ça sur kese. Yo rezonga BCBG. Pour ça ni yo zongi BCBG o luka guerre na bill a comme déjà patron za no kese na ye. Yo za na travailleur, biso to ba collègue do kaluji c'est mon collègue. Ponde ba yambe ne miso ba ya mapengai. Est-ce que babengisi par invitation te karata mususu pona moi keketa bendeyini nde to mona invitation na ko bengisa ye mo mi futeli biya ye awa ayo mi kota na BCBG jiba ko lugele po asala jibe nini jibe dia c'est un patron po aso nsani na BCBG jibe dia sala ba evre na malamu yango yo beta atisi ko yo sani kutu ne ba yo bomela so jibo kese o moni tende ko na biso Eric Mente ya BCBG ke maison mère
Aux hôtels on dit Eric Menta baisser la maison mère. Bon on dit bazo bomela jibo caisse. Pour ninga yona zoni suna ki songi songiti. Aizo coincer ba nono fudi bana batamike ole ba travailler yekuta sala asala caisse yena ba français na yo lo papa wemba we ba français lo ba belge non. Oh OK c'est ça. Là ça na sko boche na poste nini to éviter ya Rosa ne peka tant chef d'orchestre. A cause la bazo peser quoi tout kaluji. A cause la peine poste te ya ibanoka aiba ke mutu aza mokonzi na ye eza Seguin. Seguin na chef d'orchestre. OK c'est ça était aiba ke chef OK c'est ça JB Piana. Aiba ke OK c'est ça JB Piana aiba ke Seguin na chef d'orchestre. Lelo siko soki Bill net mata na podium ya JB Piana lelo ne Bill mo mata rais pa JB abwaki akutana tutuka luji e kozala ndenge nini. Papa na anniversaire papa chéri mona raté makambe salama. Est-ce que yotala yo bino bata net mona makambe salama. Mais c'est là le ba tunye so ba sentir Bill Kinton na mata na podium na ba honorable na papa chéri a gagné voilà Monseigneur aye. Kaludi mo azu chimie na podium. Est-ce que yotala ngote na internet jibe mo nga bi lobby WhatsApp Facebook internet ko yinda. Pour amono inde présence à Bill. Bill aza mutala Bill aza mutu mususu Bill aza oh Bill aza diamant Bill déjà pesa ba ya misala lelo so mo ba recevoir ba musique ça va na voix ya Bill lelo na ba église ba zando voilà ba passer ba musique ça va voix yo kalono ba passer à noter musique ça va ba passer ba bande ko bolingani mo konza za na bino mais lelo passer au meto tanga na yo ko renti 3 za nani Macintosh a Didier Arafat azaka na beta ka ba shit mais lelo Bill comme ça musicien mais Kaluji pe ba bazik ça voix na ndenga Kaluji pe ba zate papa tika otaka Kaluji na page Kaluji azana mutu talanda Kaluji aza mbuma mabe mais quand on boire lemba na voix Kaluji tota soki esimba soki na zaki animateur na nyambo moteni po mona keye aza mbuma mabe tala faire président faire juillet a question ça ba clean ba ngongolo na plan faire qui pelekese ma crier zate poto malili ya poto ekimisa ya respiration. Ah c'est yo lingolo ba yepoto za cimetière ba musicien. Esenga mono ba bango ba mise ba lobango. Biso moto lobango. E mo Kaluji elo ni sali gazo ngana kina poto ando beta ba concert. A beti ko mede concert na poto po na fandi kuna te yo zunga kana orchestre kini. Ya ba moyi makasi to fana kana ba moyo. Po amonge poto ya cimetière ba musicien. C'est que lingolo ba animateur tout bana niveau poto ba fandi kuna ba sa elo roté ba linda de. Bango nyoso bango tout l'animateur bango ba ne ba otala ngana ebi ke site na biso elenya Congo etala makasi bango ba otala nga. Moni bango tunde bazana cimetière. Ba seli ba kiboka ngunda. Banani oh ba mususu wana kutu na bosa na ngaba komo po kale ligitro bana actualité te bango nde kutu ba ifa pas sambela rapona Bill nzambe sunga mwana mobali wa mtalongola fierté afana kin asala fierté na biso bango nde fois priya ki Bill Kinton ba animateur wana tout po Bill nde mta asala fierté na bango Bill nda osala lelo edenda saba simbango yebisanga générique animateur nini ba animateur koma bete loko boya lali siko tala Bill banda ti siko Bill ataka na page mais côté na félicitation quand même na Bill mais na moni pe et suit bino makasi likambo tutu Kaluji ya lobina za fungo la bango baza bekolo on dirait pe si bino passe na maloba o ya lobi obendenge nini te so biso te po Bill ebine pe émission te ngane munoko loba parce que ngane na soda mulongo po Bill azo ata otala ngote il faut ba benga ngane na soda mulongo ngane ba fanati ba benga ba bite tutu Kaluji akomi kokosa Tutu Kaluji azo kosa preuve que akosa ai bango ke na okesa ya zalaki bazoka leki ya Bill na esprit ya Bill Kinton donc ça dit que Bill aza fort Kofi Olomide azoka kérosène esprit ya Bill Kinton wase kwa zaka jesak na esprit ya Bill Kinton papa we mazoka biscuit de coller na esprit ya Bill Kinton Kaluji na okesa tangela ba okesa na ya zaki. Alors, mesdames et messieurs, voilà quand on est ici, Bino Balobi, Toza a Tobé Tapina Masolo, il y a Blickington, donc, bon, senti Pendake. Donc, merci à trop, Toza Kyo Kapoto, Sepeli Sabatou, Tolar Sabatou. Mon message à sous Kapoto, Kabuanapo, tu n'es pas Blickington, Poto P, c'est là quand même, bateau, Bazolo Bamabé, bateau Pebosa Moussala Malam, félicitations à l'animateur, tout, il y a République démocratique du Congo, Bossa Moussala Ndenga bien. Ouais, en tout cas pour un message, bana kina minute makolo zana nzela to kino tuni ba clip ya carrosserie deuxième volume ya et denda sa basimbango eux za bon na génie escalier mais auto tourner za bon carrosserie fais ton choix le sadi kalaté besoin na Trace TV et tout ça dans le studio toujours préparé marambutu pour na ba dédicace ba bana besoin libanga deuxième volume numéro à contact za plus 243 89 66 76 932 89 66 76 932 en tout cas pour na bino tout na pesi vieux Georges Mudiangombe mbote na kata Paris mon vieux Georges Mudiangombe na kata Paris Guy Basket mon conseiller comique que j'ai salé en passant na kata Paris et naza bon na Jesse Gomez moi c'est Pembe Mamundele Jesse Gomez na kata Belgique na pesi wa mbote belé Déborah Boule moi c'est mbinga la préférence et Monseigneur Dangwe
Merci. Moi, et là, au moins, qu'on répondre, Tengani Tosuka, animateur, comme Billy Kinton, le Tobengi Berxi à moi, bon, le bapé, l'autre, Azan a prison, moi, message pour et ça la paix, moi, bien pour Azan animateur. T'es Bill, Bill, le baki en haut. Aza pour monter na petit wana petit ça pour ma passi to sungae mais pour ngai petit ça na cadre de punition azona punition kuna eza nango eza nango liwate eza ne cadre de punition azona moi éducation pour kuna ndi bagenda odike bato azwa moi éducation mais akutika nae nabi ka otika ne makamba obima nae parce que bimbe déjà mettre mbata bakundi babi déjà ma isopani balokota ngote combien aza na makala azwa moi punition pour obima akoma sango be frère en Christ. Alors mesdames, merci à trop batunya sobalanda biso. Donc ouais, Elenya Congo. C'est kitoko Elenya Congo botala yango. Nous allons pour une émission d'abord. Émission kitoko masananga Martin Azawa kuna na moni Nico. Ya za na succès makasa poto pona na petit na moi ça serabi Nicolas Elenya ko tama ndefu boy azana impact mabe koto ngabia ye mutu na to zala na e. Omona ke kindoke betami ozaka bilembo. Donc on a accès à na papa monter de makambo on senti que makambo bene ali quoi. Alors merci. Donc au fondé les personnes dans mulonga boya pétinga na dégradé ande. Mon kaludi na yeka na expliquer bino moke mais to zo tato so la parce qu'on a kena ye malem ndeko za la bien. Ye fungo la boke ba ye fungo. Te biso to amboka. Yeso kinda ko to ngite na kata pays na biso fongola ne kozala te ko bukana ke ba fongola pe ko bukana ba mo sa pe ba pirate mais pays ba sala pirate pays tika na Congo na biso to ba no chance ka ba kombo. Merci à trop fondé les pères. Merci mesdames et messieurs. Bino nyos bo mona émission to sala ba bi Martin invité sa fusée toujours ne mo sala donc merci à trop na Francis Way FBS ba lobi kotika ngate toujours kakandenge au sala bien et sala moi bien. Merci à trop na Chancel Mbemba ba lobi Chancel Bemba demi-dieu balobi joueur moko na kati ya République démocratique du Congo par sa fierté na kati ya mboka na biso na monde ya football balobi saye Léopard RDC to robeta balete Chancel Bemba toza toujours wana pona ko lobela yo ba art ba venema ba marambutu et bien ozo sala pona ba joueur na biso ya Léopard ya République démocratique du Congo. Merci aussi na Maxi Bio Café balobi kisi wana eza pona biso ba mibali to za Fox tango za chez yo oza na palin na yo oza na mwasi il faut toujours qu'on melaka kisi wana Maxi Bio Café et ça la moi bien balobi ya John donc talaka toujours donc John Moka toza siko wana pona kolobela bino boza toujours na Belgique. Merci à trop na bateau tout ba Hollande mais ngai Martin invité se fusée dans l'obara toujours ba jaloux na brodindara na libulu na continuer ko kunda bino toujours ponga na vitesse mutale ki fusée na vitesse azate ndenge Francis Way FBS Sonia Mbeli na kati Londres l'obara toujours donc nazana pona musala bescro tout au bana niveau à Belgique bescro tout au bana niveau à Brésil. Donc yo escroc yo nga to bloqué nga na WhatsApp mais yeba kelenga Congo na ko sakana na ko beb sa personnalité na pona la saké na za vitesse fusée donc merci na ba fan tout o na besoin ba boire libanga ba nini po na boya nga ba mama banga na boire ra mutu moko Francis Way po asala nga tout na zala o azana besoin a commis na WhatsApp a kosoyer pona elenga Congo ba sentir donc botika toujours malamba vrai chéri robe ndena lela bino vitesse fusée yo. Moi na bato Francis Way FBS mutambongo na kati ya Londres ona ciao Nicolas ciao vrai Joe cameraman solo ciao Congo Glody Diasiga la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata